Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Salut. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu. Tout va bien. Voilà. Babon de bien week-end. Les autres, ça déjà vendredi. Babon de bien week-end. La grande famille. Beaucoup de talent de solo là. J'espère que nous vous allez bien. Alors, voilà, communiquer la biso wana yango vraiment raté bolimbisa mungongo. Voilà. Communiquer na biso avant na kota na émission nanga, nous avons vraiment bino tamulaité. Bomoni déjà ba photo oyo etamboli. Il y a notre star, la douce Dinana. Ba photo etamboli. Elle est à Zemi, à Baby Shower, et voilà. Alors, tu as la yango, parce que mon kilango n'est pas kende. Ponga na yebi keno, na minute neto solo la. Dinana, elle a un problème na lobo konae. Il y a gauche. Je crois, azana plâtre. Alors, on va en parler. Toko solo la, to yebeza vrai. Zemito eza fake. Alors nae pour nae sabino vérité ya likambango. Alors avant na kota na disolo na biso famille libota ba shalom na bino ba bonjour na bino ici kezo ameli bino partout dans le monde. Ya liboso eza karakeno tozo lancer ka message ya koloba o union soza na besoin ko sunga Bianca a hésité ko benga bisote numéro na biso eza wana soki alingi to orienté ya keno kwa sunga Bianca to ebike Bianca aza malade et voilà via likambo oyo lekaki ya machette au babetaki to que ça la émission te ya keno to belela non mais on peut juste kaka glisser un message ya koloba keno famille libota toza ebele soutien na bino et ko ça la bien et pande ko na biso Bianca. Alors potaïza premier soin lorsque batonga kaye mabe. Alors sikoyo bafongoli balongoli basinga nyonso o batonga kiye parce que comment ki kosala nani quoi ça des trucs batofini comment ki kobima. Alors douleur ezaki sous makasi bino mo boyebi lorsque uzana pota et que tofini komi kobima et ça la passe moko ezana douleur moko insupportable. Alors lorsque change ki hôpital et ça li que non ba ko constater que li boko batonga ki yango bien nani pota ba putonga ki yango kitoko musapia munene e bukanaki. Alors ba fongoli balongoli basinga na kolongola basinga batiki pota polele et azoleka na ba pansement. Voilà. Alors oignon so kolinga kusunga Bianca ko hésiter notre numéro est figuré là-bas. Oko benga et to orienter yo ndenge yako sala. Alors famille libota nde moment oyo babiso nyonso il faut to yiba to mona pe bolingo na bino. Voilà. Toke susu na ngambu ya organisation ya Belvi TV Award et voilà la grande famille et kozala na mois ya mars et année prochaine 2026 et les autres na minute tout ça déjà na septembre tout ce qui na aussi septembre ezo qui na aussi là. Alors contribution nyonso eza vraiment la bienvenue. Voilà, tous en a besoin de soutien na bino, tous en a besoin ya oyo a besoin peut-être ya ko sponsoriser événement oyo et que ça la bien. Et j'insiste encore que non eza événement ou encore eza manifestation ou encore eza cérémonie oyo Belvi aza na katité ou eza cérémonie ya
ba fan eza événement au ba fan ba organiser ya ko remettre ba artiste na biso ba trophée voilà vu que non ba pesaki biso ya bien à Bellevue télévision alors na ngambo ba fan ya Bellevue ba bi pourquoi pas to encourager pe ba artiste oyo bazolika na Bella production pourquoi pas to ça les logo moko ya bien. Alors je ne pense pas que non beaucoup baiser logo moko ya mabe. Alors toujours senga soutien na bino ya année passée ba organisateur bango moko ba zwa ki makamno sont en charge et voilà et bande comme sous-soupé batunaki pourquoi pas bon informer ki biso. Maintenant là toujours quoi informer bino $20 $30 $10 na yo et ko contribuer toujours parce que balobi que non il y a année passée tout le qui ah c'était bien tout le monde qui n'engue zalaki sale bilo kwa kolia présentation ya ba trophée remise à ba trophée pardon remise à ba trophée donc soirée wana ezaki wow polémique ezalaki te il y avait pas de polémique c'est tout le monde qui avait aimé idée wana alors tolingi sikoyo balingi siko basala ya koleka wana yango ba tenir bino pe informé alors sur moi ça m'a aidé baki ça maka toujours oh non ça a besoin azana atana $10 na $20 na $15 na $30 plus même ko hésiter et ça biso bien famille libota na bi kenon boya ka mobondo bo contacter ba numéro ezawana na logo ceux qui pour mieux contacter maman BBC pas de souci na ko orienter toujours comme d'habitude voilà je vous aime hein, la grande famille voilà tokota siko na disolo na biso nzambe nanga lobi na monika mama BBC dina na zana zemi za vrai zemi to za faux zemi artiste adite alamuki na eboy adite lobi ke no asala faux zemi siko opekise neni dina na la douce yo polingo lobi oningisa Zaire la grande famille so otalika zemi na omona ke no zemi bachaki. C'est-à-dire quoi? Ezalaki nango baby shower ya mutu. Et puis ils même pas présentement, ils ta si côté. Parce que moi je suis en train de me référer na ba vidéo ya mikolo ya Dinana parce que Dinana elle a un problème avec la main. Azana choc na loboko. So ibo tali ata nani banani oyo azana ngote, azana nini wana. C'est-à-dire que non, eza vidéo moko moy ya kala. Bozela na tila bino vidéo ya lobby ya Dinana. On a une vidéo il y a hier soir il y a Dinana et puis azana problème na loboko nae. Alors le problème c'est quoi? Les gens sont donc ba s'emporter na juste la publication oyo. Dinana aza artiste. Elle peut créer na ba façon nyonso. Baby shower ya mutu. Elle a été invitée na baby shower wana. Tango komi na baby shower wana asalinine tant que artiste asalinine nazo bima lokwanga ndi nazana zemi nasandeni azui alati zemi nakolata zemi wana azui pe nani ache nyonso donc abimi on dirait kaka ke non shower baby shower ezalaki yae bota zemi wana eza zemi moko te ke non eza zemi normal te eza biloko achaki na kati ya nzoto na ye omoni siko parce que to mona ba film ya Dinana tota ba film ya Dinana Toki ko s'emporter ka aboité la grande famille. Toki ko s'emporter ka aboité. Alors, Dinana, ce qu'elle a zemi, je vous dis vrai, na réalité oyo, ils ont la sur les réseaux sociaux. Dinana est qui exposer zemi na été. Pour votre information. Parce que tous la communauté moko toxique. Tous la communauté moko boy. Ata osali bolamu. Baiko finga, baiko neutraliser, baiko loba mabe. Déjà Dinana elle est sans ignorer ya koloba que non, na communauté nanga je suis nazaka aimé. Na communauté nanga batu balandela kanga. Na communauté nanga boye batu belé ba koma ko vivre na vie moko ya vie en cachette. Bino bokanisi Dinana soki azana zemi lelo. Dinana va exposer ça. Je ne pense pas. Peut-être que bunga ta na circulation, que bunga ta na tournage. Alors, mutu asali quoi ça, asali baby shower nae.
Dinana, elle a été invitée. Tant que artiste a eu inspiration na la tazemi, na ki nango boy, na salam na lobby sa mokili. Et ki nango bongo. La vidéo, il y a lobby, il y a Dinana, Yangwana avec sa maman. Na maman na ye, loboko na ye, ils ont un problème. Tozo mon a filmé depuis année bandit, tozo mon a filmé à Dinana. Est-ce que nous avons vu des trucs? Tout le monde aime, tout le monde aime. Tout le monde aime. La grande famille, s'il vous plaît, vous aimez, vous partagez. La douce aningi sine Zahir. Tant que ba vidéo zo kotana ba photo bazo publier on a ba page partout. Il y a ça vendine na pas na maman bango. Moi na maman lobo connaît un problème à vandi. Na moni na ba commentaire mususu na age na yo. Na age na ozo kata sonité bana obota communauté na biso nous avons un problème sérieux hein? Communauté na biso nous avons un problème sérieux na age na yo ozo ke ko joa zemi ya mobali to yebité et tu viens nous publier tant que star et mande webi ke non avandi kimi na biseni à Jésus-Christ nga kutuma BBC na okyo komata boité na commentaire yanga nini wana na kine koko. Bandeko, vous savez, ils ont abattu mususu ba comprendre l'autre. Yaya, au monde ndeke to vivre kalelo boy. Mutoroki ozala peut-être azamala ndeko moko boy oyebi connaissance no moko boy oyebi. Akuta peut-être na situation moko boy. Yo komi ko loba. Wana penze za maladie ya biso communauté congolaise. Okomi ko loba ko tonga. Yaya, soki to yebaka lobi na biso. Yaya mbeto sala kata mabete. Soki to yebaka lobi na biso, yaya bele to se réservaka. Mais mutu amayele o atambolaka na bonzambi na kati na ye, il faut kaka banga. Boyebi pourquoi na lobi bongo? Parce que au moni commentaire na âge na yo oyo adulte que tu es, oza déjà na bana mi balé tata so tata. Bo imaginer na ba commentaire hein? Et là, tu viens nous exposer que non, tu es enceinte. Liko na ngozo sa la baby shower, tu publies. Mobile yango azanani o atie ozem. Congolais, jusqu'à ce point. Ce que dis-toi yo komi bongo na commentaire, ozala mwasi, bon, peut-être ozape mwasi ndo komi bongo to lo ba bongo. 3 mois liboso awawa, okutani pe na relation zemi ko tarate koti. Mobile akima kate akimi, mobile ya wanga na kazemi te awangani. Mais tu étais la première. Na ba commentaire, komaka mabe, kolobaka mabe na ba commentaire, na ba page abatu. Yangwana to yebaka. Bandeko, ngana te ya maka du jour au jour. Eza ba bloko mususu nzamba kokyo lekiso na ngwe. Eza juste que non nzamba zo former yo ou encore nzamba pas zo apprendre yo quelque chose. Soko za souple te. Otika la kana li baby, otika la kana li bungi wana. Parfois, et ça la capacité, ozo mona adulte ozo koma na commentaire, babiloko ozo bimisa na commentaire, et au côté na profil à muto azo akomi babiloko wana, ozo sepela te. Avant que tu au commandant na commentaire ya makambo ya zemi ya dinana, mais zota no ata sens zota seconde ya minute au réfléchir est-ce que ça solo to eza lokuta. Ezala na âge ne wana akokipe ka kobota. Mais je ne pense pas que nos dinana elle peut publier zeminae. Bon, l'obape qui yango nenge koma ke non ah nani communauté na biso soko landeli yango na mafinga tu vas rien foutre, tu vas rien faire. Tu vas rien faire pardon. Donc ce que Hollandi communauté na biso na matongi Hollandi vision eko katana. Vision eko suka. Non mon attaque TikTokeuse oyoyo, c'est qui la dame nani Bénédicte Kalengai. Abali pasteur. Mais public azo publié grossesse naie et tout. Bon je sais pas. Assurance nini azana ngo penza. Ou ngo sentiment nini ngo ezo meme na ba level wana. Bon, donc il faut critiquer en côté. Mais na comprendre que non,
tant qu'on a publié qui mariage na bango, dot na bango, il y a eu des insultes sur les réseaux sociaux. Zemi papa et monana kate e ko monana. Batu babandi ko s'encharner na bango. Pasteur abala a Zemi avant et tout. Baloba ko finga na niveau moko pas comme possible. Et ce que je vite compris et pas na couple wana mi balé. Siko ba komi ko sala biloko na nko ya koloba keno boko lemba. Siko ba lembi sipe batu. Eza système moko boye oyo, il faut peut-être batu ebele ba adopter ango. Pour congolais soko lobi keno olandela ka mafinga na ye, okota ndako, osala eloko te. Yo sikoyo, bango bazo s'acharner na yo, yo la kisa bango kaka keno, yo toi tu es là, okotika bango te, ba olimba. Lelo Bénédicte Kalenga yona na mobali ne ba comment osala ba vidéo na bango et tout. Il y a encore de mafinga, il y a plus de mafinga. Bolembi. Alors bref, Dinana Ningazawana, Dinana a été invité na baby shower. Tant que na baby shower wana, comédienne, artiste, inspiration na olata zemi, na ocha zemi, na kenango boy, na lobisa mokili, na kenango na baise. Et voilà. Ba vidéo ebimi, eza ya sikate. Parce que Dinana présentement, elle a un problème na dubuko na ye. Vidéo na tchelibino kuna na mama na ye, eza ya pokwa ya hier soir. Déjà tant ba vidéo et ba publier yango et voilà et indi sur les réseaux sociaux. Et bika ye moko. Communauté na biso eza communauté moko boy. Oya na sincérité balobi. Oya na lokuta balobi. Toyeba ke loko to lukarate, toyeba ke loko to lingate. Toyeba ape ko se soutenir te. Communauté congolaise to komi omona mutu azoya kolila dépression. Olebo sunga bokomi ofinga. Bref, c'était au moins ça parce que na mona ki penza ba commentaire mususu penza dinana finga mika pona publication oyo. Parce que congolais ozanga ta moyen ata ya koloba est-ce que ça zemi ya solo tiza ya lokuta. Aza artiste auquel luka pe base mokili yango ekoma ya base. Mais afinga mi na ba commentaire moko na simbi mutu na congolais pourquoi bolinga ka kosumu kaka na eloko moko bo o yango to ondimi na yo keno nzamba koma na kati ya livre keno o ya sumuki yo ko bota bana combien tata na âge na yo est-ce que ça te regarde yo ndo ko charge pardon bati la grande famille bisous là-bas nazoya na matière mususu ba Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda. Bobele nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna na nga
alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi, naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda, obelisi nzela na yo, nanyalakisanga nzela ya solo. Vivez les décryptage de l'actualité brûlante de l'heure. La vie, la vérité, c'est sur la chaîne BBC TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC TV, on passe au peigne fin. Nous sommes fiers d'être congolais. Nous sommes fiers d'être africains. Papa ya borphelin tous à la fière, Yakuza la congolais. Tous à la fière, Yakuza l'africain. Tous à la bomoko, pour la biso, banguna nanga.